papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service umela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irana Masiandoki TV, oh maman bino la cabino, kakaba histoire vraie pour essa la bino bavre makasi, nabanda kunabino, partout bozali, ndenge na lobaka nzamba lola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irana Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba, oh nanu ba sabona na site ote, bo sabone, au site ya maman binoba o déjà bo sabona bo partageaka et ça la ka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko ba so soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça lekimi bani na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vendenda kuna verchet ya kusamba izate izalaka yo Betty la patronne merci na vient nga prochaine andel mubange na shipping na kati ya colonne via kanga masolo soko ngoti nda carton na Congo Kinshasa topé Nangola bana Bundesbenga prochaine andel na plus 49 152 02 151 77 31 okozoe moko number 1 prochaine andel mubange na shipping bamure na bamureze nazo rappeler bandeko lingi kotinda biloko kolia na Kinshasa benga Eden Marché azana kati ya Londres Eden Marché publicité na elekaka epa na biso yom tongo sombela bandeko na Kinshasa loso miliki biloko nyonso ya kolia benga Eden Marché tane émission na biso logo ezalaka wana zwa numéro ya Eden Marché au Futimbongo na Londres bake ko livrer biloko epa na bino na Congo Kinshasa topesi merci na mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande bandeko boza na problème ya santé ba papa bozomi tungisa na bokono ya diabète bobenga mama Rosette Bikulu solution pona ba rein pona mabumu na bino boza na kimia sucre ezala stable benga mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande merci pona patience na fidélité merci Nebe Zakari Tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle tobosanité fifi tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes tantine voisine merci na Tazi Vita porte-parole na biso ya Maele Tazi Vita imana ya papa Trésor Chou bamure na bamurez ete yangoyo yaya kobuka na kate mwasi okosala maquillage no ya kitoko soki teinture eza na kokoso surtout soki olongeza na ba bouton e bomaka beauté benga mama Cornelia Lutadi la mwana tele si mwana mwasi tata na kati ya Bundes ya balobi Grace Light Cosmétique Cornelia Lutadi la akangi masolo benga osomba bagame eza kuna ya kafu te métis ezali bagame eza kuna caramel batu mwindo lingi teinture ezala toujours noir ya propre ona longola banduta totikala kaka na Grace Light Cosmétique logo na yango bozomona o batia care numéro yangwana mais tango kobenga eloba mama Cornelia nayoki sangwe pe ya mama Irene ozape na ba perruque ya kitoko na boutique Rehoboth kolata kitoko na ba garantie ya vie
bagaranti ya vi bashenti bato bazola tozomona mona eza na maboko ya mama Cornelia Lutadi la benga assurance ezali poste ebungaka te. Voilà, merci bandeko so bandaka biso partout. Topesa ba bisous na première dame de Lausanne, merci ko. Maman na Andiri Djilouawa un enfant pas comme les autres. Boni basangwa vient na biso go belisha. Merci ko. Première dame de Lausanne. Merci na bande kono so banda kabiso partout. Iran Masendo ki ayaka boye. Na ela kabino masola solonga na betaka aubergine te. Liso na zo bete la bino bamoure na bamourez. Eza lisolo ya ba camarade. Tokutami na bango na poto. Bande konanga ki camarade ya ki mukolo. En tout cas vraiment 95% et simbarate. 5% et simbara soki boza na Yesu Masia. Pourquoi nazo beta liso na binzamba lo la batele impératrice MK nga na etozala bien moteki ba super na Autriche impératrice MK ya ngano tozala bien yo mtengo somba super wati ya original benga impératrice MK na kati ya Autriche ateka kanaba grand super ateka na Facebook to na messenger ya tekaka kuna te luka embala moko na WhatsApp na plus 43 67 64 53 21 69 aux impératrice MK kindoki na poste. Voilà bande konoso banda kabiso partout so na bete bineza ki camarade ki mukolo ezalaka toujours na ba problème ndeko na biso moi se benga na kati ya Allemagne mama irani beta lisolo ndengo mesana ko pesa conseil parce que osela ka proverbe 19:20 posunga biso na suite ya vie. Mama irani toliaka na bandoki, tobimaka na bandoki, tomelaka na bandoki. Mama irani naza na copine mo tovandaka ne awa na Allemagne, aza camarade moko tolingani mingi. Toyeba na ye mo bambula pe ebele tozalaka bien. Mama irani copine wana azali divorcé. Aza na bana misato, azalaki na problème. Chambre ya bana na ye penza ebebaki makasi. Garde-robe bana na ye ebukanaki. Mbeto bana na ye ezalaki vraiment bien te. Abi copine nanga, naza na posa na defela bana garde-robe na mbetu. Mais kombo nanga esi ebebo ebi mobile nazala kine mamba telefone kombo ebeba. Na lingozo elanga eloko moko na crédit ndenge ezalaka na magasin ngana banda kofuta na nganda ndambu yo otiaka ka kombo na yo. Mama Irene aza copine toliaka tomelaka. Toyebani bana, toyebani mibali mobile na liboso bebana kana mobile nanga toyebana ka pe magetu bakabwana me toyebani. Mama Irene tozalaka penza bien. Na ebisi problème te to utala comment ekotungisanga bamourene bamourezi bolanda lisolo eza mukuse boko comprendre que toliaka na bandoki bolanda lisolo vraiment na bokebi abi mama irani beta lisolo pe te ya biso nga kutusi na te ya mana makambo okala yo mtozolanda nga profito te ya maponga déjà abi mama Irene tangu na bibongo na keso na mobile nanga na esenga copine nanga lobi na zwele mbeto bana na garde bando futa ni mobile nanga biko sala ngote mama Irene mobile nanga kati mama ko sala ngote copine azo tungisanga kama mashoro lobini to commande mu koloni tellement mutungisele kaki na isanga papa kuto baki na ngana sala ngote mais zela soka bimi yake musala to rosala onka se to kutani po ezala kaki ayeba nete miyo bananuka kofuta binanda nanga kofuta mama Irene aza copine to kutana na ye to commande biloko wana bambetu pese ya na garde-robe bana na garde-robe mwana mbetu na garde-robe mama Irene bambetu wana sombaki na garde-robe sala ke 1050 batindeli peni ando futa 48 € par mois. To defaki on a magasin mo to kutanga kumboteka na Allemagne pour on sa bista magasin batute. Abi mama Irene, afuti mwa liboso afuti ya mibale ya misatu afuta kite. Na bengi abilanga no futa kaka. Mama Irene timo esila ki afuti te batamba komelinga manu. Manu ngezalo kwa soko futi te ndenge zala ko futi nyongote batie mwa 4-5 € mo likolo eye. Mama Irene a rappelé na bitala batindeli nga manu futa linko futa te. To komi deuxième mois zo futa te, troisième mois zo futa te, mama Irene ba manu komo ya na koma ki obligé nga na futa. Vi ke mobile ayebite puis kombo na nga ekobeba ekolukela nga ba problème. Mama Irene ekobenga na ozo sala boye pona ni so na bengo rappeler nga sute. Biloko bana so zwa ki bongo mo futa na kilo boye pona ni. Tant on a le bien bon mama Irene a sepé la quitter. Au façon zo lo bananga ngana ko lemba na ko futa ba 49 ba 48 € par mois. Ezambon ezaka ba contretemps nde mikolo abi ya 3 mois contretemps bi me façon zolo belangai oyebinga bien wana eza bambonga na kokima na ngotenga na kokima na beno futanga na ozongisa mais ngana na possibilité ofutela ko nyongo chaque ngote parce que yo bembe tuna garde-robe eza na ndaku neza biloko ba mwana na yo o ça va na koleka na peso mbongo mama Irene aya koleka apesinga lokola 200 € abi futa o esa lokola neti 4 mois bongo mususu totala ngo sima mama Irene na zimbongo nzoka copine nga asepela kiti akangelinga kanda bombelanga makam na mutema
nayebisi bino kikamarade ya kimokolo esimbaka nango mpenza te. Kikamarade ya mokolo soki bozosolola yeba masolo kobeta yaya betelaka masolo moi na TikTok, betelaka masolo passé Charles Bamiko, betelaka masolo passé de la foi, betelaka masolo monike ya bato nyonso bayebi oya yo moko kobetaka te. Conseil eza gratuit mais bozoblige kozwa te. O mwana mama nanga mwana mama no azali mwana bovanda na libu moko yende mwana mama na yo mingi bazala ba camarade ba pire balalana na bandaku babima batika na bana ba congé basala ki famille bakoma pena bandeko lelo tosuka bakabwana rape mabawa aoka bo finga na TikTok si bomona abi mama Irène camarade nanga changer du coup na vanda bona mwana mobile nanga kote bisinga yo kaka te oza teti nzoko zwelaka camarade nombe tuna garde-robe na pekisaka oyo kaka te pona nini siko ye wana te makambo yebisinga na nzela pona yo abe yebisio nini ngabi oyo kaka te oza mwasi mabe okenda kotonga nge pa na ye na kosala yo nini nazwa nanga yo kaka mbetu yaza ne loka koloba nanga eloko nyonga salelaka nga okenda kotonga nge pa camarade nonga na so mpoke kotonga nge pa camarade na yo ngai nakenda kotonga mama Irène ebotelinga problème na mobali na benga camarade mama Irène azweba te abombelanga makambo na motema na salaka ye nini mama Irène camarade abanda kofinga nga mama Irène eske makambo na esumbeno na kosi nga na yebi ndenge nini ke mama na mobali no azalaka ndoki nga na yebi ndenge nini ke mobali no bafrena bango na famille nga na yebi ndenge nini ke baleka mbeno bana problème spirituel bakoyi kobala te fa mobali no bazaka na ba problème obetelanga maso fa mobali mayana mobali nanga zoka nde na oswa na camarade nanga mamera na makambu na loba na o na loba te mama Irène akostelinga makambu mera ni pas possible atelinga désordre na ndaku na mobali mamera na yebite lisumu na salaki po na zolaki moninga bilo na crédit. Chose grave mama Irène azwi na numéro ya téléphone ya semeki na ngai leki ya mobile na nga zalaka na Suisse abengi ye po akende koyebise ke nga na tongaka famille na bango epa na ye mama Irène ti siko na so bate na salaki camarade na ngai nini naza na problème na ye te soki ayoka likambo mpo na nga bomba eza ye na nzambe na ye mama Irène akoselinga makambo na famille ya mobali na bit kake libala na nga ekufa yango quelque part nde balobaka ke mwasi libala akoza camarade na mwasi aza divorcé te mibali oyo baboyaka baa na raison mama Irène mobali na nga banda koboyaki camarade oyo banda kala mama Irène teti moto ebomisi nga nazweli moninga bilo na bi mobali na nga yeba te mere ntango ke mama mbongo abengi mobali na nga lobi n'importe quoi mama Irène atie nga na désordre na libala na basemeki na mobali na ndaku mama Irène asuki wana te aye tina propre famille na ngai akomi kobenga na grande sœur na nga ke nga na tongaka famille na nga epa na ye mama Irène pesa bandeko conseil tobatelaka monoko makambo mingi azoloba eza lokuta me mokio nalobaki ezalaki mpe ya grave te me nalobaki quand même na satandaka te ke akoki kokomisa nga na niveau oyo nayebi te azoluka panza nga na famille na nga libala ekufa lisumu ka mpo nazwelaki mbeto abana na garde-robe mama Irène yango yebisa bandeko ndenge olobaka bolamu zoba mawa eza ngambu bolamu pemene ebimisinga zoba mawa ya bana baninga bala na mbeta malonge ebimisinga ememisinga penza ngambu mama Irène azalaki na bana garde-robe baporte bukana mbeta malonga eza te adefi mbetu na kombo nanga bien ke ye moto azofuta mbongo mama Irène epuis na suka pa conclure nanga lobi nanga na beta akofuta ngo sute na funda ye partout mama Irène naza choqué mobali nanga finga zoba na banda kopekiso mwana mwasi omoni ndenge amemi yo mama Irène bato bakomo tuna nga makambo pamba ekomi kaka yo olobaka boye yango pesa conseil mama Irène bakamaradi nyonso tovandaka na bango na vie soki ka bokabwani akomoluka binemi na yo akomisa bango bakamaradi andoki mama Irène bato nyonso balinganga te na vie bato oyo azokende koaproche eza bango kaka na biti moko pa betaka ne kaka mabe na ngai mama Irène ezolekela nga abengi bato nyonso toyebi nga na ye natongaki ngandi nafingaki ngandi nacholaki ngandi mama Irène naza sali camarade nazoyeba te ezaki ndoki
yango pesa conseil na communauté tosalisaka bato na pasi te mokili ebebi. Mama Irene bolamu nange bimisinga zoba mawa nanga ememisinga ngambu. Mama Irene naza ya kosambwa makambo nyonso azoba na lokuta eloko ezolekelanga bato bazondima ye na facilité. Nazoba te soki aza na kisi edimbo ya kondimisaka bato makambo. Mama Irene mutu nyonso yoka alobaki akobeyanga kofinganga akoswanisanga. Mama Irene sa pourtant bavérifier ata alobi akosi. Mama Irene mutu akondimanga aza te. Nayebisi ye mama yo yebaka te communauté na biso ezalaka bon. Biso communauté na biso elingaka mingi mamba lokuta talaka makambo mingi bakoselaka bato yango etikalaka na mito ya bato. Yango nayebisaka bato droit de réponse ezalaka nango na impact te. So bafingi okobeta to te na ya kosala droit de réponse bayokaka na bango ka bandimaka na bango bato te. Eza ndenge tokendelaka mais conseil na baninga tosalanaka mabe te. Omoni mwa mwasi azolela po ayedaki kamarade ya kimokolo tokutana na poto. Mwani makambo esali ye. Sko yo muto boyi kofuta mbongo wana po ozosambwisa moninga ebake bano baolala na mbetu wana. Nzamba lola omona yo. Mokili eza mabe. Yango nayebisaka bandeko memi bana na biso apoto. Soki muto aye ezwelanga ata telefone na contrat bo sala yango te. Bo edaka batu te. Batu mibeyaka na loyenge wana. Defilanga telefone na contrat ko ngana bando futa na nga nayebisa memi bana muto akosala yango te po nga pe renoncer yango mutu te. Eza buzoba. Okozela mutelo kona contrat na kombo na yo. Lobi soka boyi ko futo ko ebisa mundele te kezalaki yanga te. Na ba contrat poto koma soko sinyango 2 ans fwe koka. Soki 2 ans kokite ba cancela yango te. Yo muto tikali na ba merde. Na place fona futa po kombo bonga. Me muta simbisi yo touche za muninga. Yango tokeba. Yebisa bana muto landi lisolo oyo. Camarade zwelanga telefone na contrat bana basala kango te. Defelangelo ko bona contrat bo sala kango te bola muzoba. Mawa penza eza ngambu. Ndeko mwasi na Allemagne asimbi touche, camarade ya baby sele relation, ba camarade nyoso ba beba na binemi na nyoso na minute ba komi ba camarade ya pire camarade na ye. Yo muto zolandanga oza na comportement wana. Ozalaki na muninga na malamu tongo kabwani. Bambanda nyoso ya muninga no bakoma ba camarade na yo. Binemi nyoso ya muninga no bakoma ba camarade na ndeko nanga bo vanda libela bo kabwana rate. Botika la ka bongo mabeza la te. Mukolo boko kabwana. To bino na TikTok. Nzamba pambola ba morena ba mores. Epesi pasi. Ki camarade ya poto. Ekendara musika te. Kola esumasi ya mona bino na sobolanda ki mama Irene. Partagez s'abonner na Irene Masiendo ki TV tobeta ka masola solo. Tobeta ka aubergine te. Ndenge na lobaka soki mwa na motazongi te. Tokuta nimba la sima pona kobeta masolo la na lobi. Bisous bye. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible.